Kaleo tomoni pena Fachi Beton. Ngai siko logo sa fuma makala. Boule mbaki. Na osala interprétation. Hey, Fachi Beton. Bakoko bale la ka Fachi Beton. Oye sa makala yo yo yo. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement Correcteur News avec Yemoko Crachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Bonjour monsieur. Awa tozawat. Ah tozana lengeza na justement na nguza. Tomoni bino botondi ebela wa boko zela benini. Totondi ebele awa toyeko zela ka président de la République démocratique du Congo. Président la biso ya mboka. Awa kosani. Tosepeli na mingi po aza mwana mboka. Awa azo kosani. Ah to aya ne ayawa po tomoni ke no ouverture na biso eza awa tomoni koto po oyo makala oyo etoni makalamu effectivement elengesa neza boye bo fungula biso nzela président de la République fungula nzela
Fandi, awa tosa wapi? Ato yalina baba minoni Belende. Elengesa. Sire Elengesa. Première fois président le Kakoto to ba président. Aliboso to moni papa na biso aleki to sepeli. Ndamba batera esanta to motombeli. To sepeli ni papa aleki to sepeli. Ne to la pongite lelo. Nzela oyo umeli depuis kale saki mabe. Eli bamule bele. Papa ali ayende imza ko bongisa nzela oyo esaye. Ahumela papa! Ahumela papa! Tomoni président leki on elengesa nzela oyo te ume depuis kala ba bongisa ngote impression na bino bana ya makala na koto nyoso ezani. Bona makala. Donc tomoni Félix Tshilombo mwana mboka ye wana waza souci na biso pe bana makala. Toza ba congolais. Bana Mobutu abanda nzelo basala ngote Kabila le père ya mwana mais mwana mboka ye asali biso nzela oyo pona biso batikela biso ye 2023 kutu bolongola makanisi na bino wana tosala na mboka na biso kende. Est-ce que président moko saleka wa depuis nzelo esala banda tobotama président moko taleki ya mutu liboso eleki awa c'est Félix Tshilombo béton fati béton moko te histoire esili balali na bango balali mutu atate kitoko na sepeli makasi papa amoni mamuna sunenge esala maboye pena papa do naza konveki nango na nyonso atotindiki nga na nini atotindiki nga na nini papa aumela do oyo pena namoni ya boye ezala te papa eumeli te esalika do après 3 mois nde namoni nzela pene esalami boye do papa ekonvoke ngai papa do atika ya libela umela seko na seko mbote ndeko bon nga pena pesa esengo mingi donc na sepe makala pe passer la commune ngai ne makala grandi ya makala événement sami lelo c'est vraiment mo de ça makala ça maraté to moni makala pe continue makala je peux makasi fort donc elengi makasi fort donc statima makasi yo mi besoin yango tu descends makasi fort commune ngai Koti Prince je suis fier. Mbote monsieur le journaliste. Bon, en tout cas, naza pena nesengo makasi komona simplicité ya président ya boye po bandanga na yeba Congo na yebi commune oyo bafinga biso forêt équatoriale mbala liboso président aya okota na yebi te ba fleur nini robo akela ema nzambe apambola ye penza ako abaxele susu mando etikali doki tina suka merci mbote papa to c'est jeune makala première fois président ko le kana commune bino pe commune na prince na makadam yo moni ndenge nini tozana esengo minde to yambi président la makala c'est la première fois président kota la makala donc o eza premier président e makala donc eza esengo mingi poto moni président akoti makala donc l'axi makala e pambwani merci na kati wana. Merci papa. Bonjour. Fandia na makala. Ça mona makala vraiment précisément ba kitoko. Nzela ba bongisi impression na yo. Impression na nga na sepe makasi kwa président na biso. Mais esanga de pasi. Biso tozela tolinga tozela e aya boye to mona ye. Mata ko pepa pamba o peuple amoni e te biso to ba ka joa Gentili Ngobila. Mota kitoko te. C'est papa c'est pe na biso bien te. Na sekuna apepa ki bato. Mais na se soit pepa bato pourquoi pas biso bandoki. Merci. Mbote papa. Mwana makala. En tout cas, félicitations papa, président Fati Béton, esengo mingi premier président oyo akoti na makala ezayo. Esengo mingi Asili saka kikulu na makala esila. Toza leveiller kulu nesila na makala. Papa ye me fallait abi mabe babiso mbote to mona wana papa to leki to moni ete alaza libanda to mona e apepa biso papa en tout cas oyo koko ya makala baboule mbaki kobana en tout cas to sepeli po eza première fois to mona président na makala to bandi kobanda ta Mobutu Kabila le père aye, Raïs aye,
wana kutu fiesta skin kaleo tomoni pena Faji Beton ngai sikoyo lokola aza fuma makala boule mbaki na osala interprétation eyi Faji Beton bakoko balelaka Faji Beton oyo eza makala yoyoyo yoyoyo umela na umeli Faji Beton umela na bendi eyi Faji Beton bakoko balelaka Faji Beton oyo eza makala bendele Faji Beton recevez umela Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou la caramel check c'est pas pareil. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou la caramel check c'est pas pareil.